Quinoises et quinois, bonjour. Naye awa to interpellé ba autorité congolaise pour na cas ya ba enlèvement pe ba disparition na ville province ya Kinshasa. Nous avons un gouvernement. Nous avons un gouverneur de la ville. Nous avons un commandant de la police. Nalingi na yeba musala na bino ezanini. Parce que bozo koka ko sécuriser ba population te. Ba kinoa bazolela chaque jour. Tout le monde a ba mboka mususu. Comment est-ce que ba se mobilise quand il y a un cas de disparition, quand il y a un cas d'enlèvement? Mais à Kinshasa, au Congo, apparemment Makambouana est intéressé à ba gouvernement na bisoté. Et intéressé à ba autorité congolaise te. Banda kala tolela ka bazo enlever batuna ba ketch, bazo enlever batuna ba ketch. Et là comment que ça les makate. La police a simbara makambu na maboko te. Ministre intérieur eta la kaete. Na simananga bozo mona wa ezali ministre intérieur Peter Kazali so botali mwa mukia wana o alandi ngobila. So botali na sima muto alati teni wana ezali Kasongo. O azali chargé la police ya ville province ya Kinshasa. Moi si moko uti ko bungisa mwana na ye awa abanda ya kozonga classe amona nite tilelo. Moi si wana azolela. Na habité soki ba autorité congolaise baza au courant ya makambouana. Ba trafiquant d'organes. Oto yeba ki ya ba mboka mususu oto banda oyoka Lagos, Abuja, Argentine. Baza déjà na Kinshasa. Bazo zwa soki ba enlever yo, bazui biloko nzoto na yo, ba bomi yo parce que déjà ton ba longlo biloko nzoto ba boma yo. Bango ba okendo teka ba osala mbongo. Pourquoi silence y a gouvernement? Ba service ya sécurité na biso ANR. Est-ce que bozana ka pona okanga ba opposant? Bozana ka po bokende ko fouiller banda kwa ba opposant, bo perquisitionner banda kwa ba opposant ou bien bozana pe po landela. Makambo feta la service ya sécurité na biso ANR oza wapi? Monsieur le gouverneur Ngobila, qu'est-ce que tu fais? Obeta ratolo za kino, mais ba kino bazo lela chaque jour. Ba maman bazo bunga. Bana bazobunga donc ba parents ba commis en danger. Ba vie bana bango commis en danger parce que moi na à quelle classe? Baby ke moi na ebinzela ndako ebinzela classe akozonga mais moi na zongi te. Ba komo landa bana tila banzela classe. Bazo enlever bango. Moi na kenda ki classe bien et comme era kozonga ba enlever. Boye bisa biso tozo kende wapi? Bino boza wapi gouvernement? Monsieur Peter Kazadi, ministre intérieur, parmi tes missions, ils allaient protéger la population bien à Bango. Parmi tes missions, ils allaient exercer pouvoir hiérarchique sur la police. La police nationale congolaise est Zawana. Quand son oiseau monate, est-ce qu'on interpellera son côté? On rappellera son devoir na été. Monsieur Ngobila Bozawa, puis donc, bino moussana bino saka kotrake ba opposant. To komi en insécurité, na makolo toza en insécurité. Na moto toza en insécurité. Na taxi que toza en insécurité, na 207 insécurité, na esprit de vie insécurité. Ba député ba tu va voter kana Kinshasa, Kinshasa bimisaka 55 députés. Qui est ce député wana zolobela likambu ya insécurité ka ya ba enlèvement ya batu? Qui en parle? Qui n'a bino moko bozo mona boza ba témoin ya bato bazo lobela ba souffrance na bino. Qui en parle? La vie humaine est sacrée. Gouvernement protéger population. Population dans l'insécurité. En plus likolo ya banzala tola la rabilo koza ya komata nyonso eza cher. Insécurité continue sous boko kata bozo kokata ko kitisa biloko te. Bon kata ko assurer social la peuple te. Bo assurer ta sécurité na biso. Quinois et quinoise. Bino moko bozo mona. Ba quinois na ba quinoise bino moko mona bo témoin 55 députés na ville province de Kinshasa. Aucun député a olobela likambu ya ba enlèvement na ba disparition. Tolembi ba avis de recherche et qu'ils ont du gouvernement. Musana bino ka boka nga ba opposant. Ba criminel ba koti Kinshasa bozo mona bango te.